et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission Yambunda École, magazine d'actualité. Tu me sens toujours au Pesabino. Bah, information mon sur et à temps réel, beaucoup plus de trouver ta présence. Ma solo oyoyo est allé actualité. Parce que bien sûr, tu mets ta actualité. Bon, constatez moi, Nicolas, c'est tout ça, dans le journal, vraiment, ma carte, c'est ça, le quoi, question d'actualité. Autour de la question d'actualité. C'est parce qu'il y a des fois, c'est vraiment que les Congolais, à part Congo, tout ça, dans Mboka Moussou Souté. À part République démocratique du Congo, tout ça, dans Mboka Moussou Souté. Bah, oh, bah, c'est la double identité. Le oh, à Rosa Mabé, la République démocratique du Congo, à Yibi Misolo, à Bomi, à Salimabé, à Katika Brazzaville, à Bimisi identité, à Américain, à Français, voilà Bango. Mais biso oyo à part République démocratique du Congo tozala mboka mususuté donc tozala devoir ya kolinga mboka oyo na motema moko ya kobundela yango ya kondima même ko kufa po na mboka oyo parce que à part mboka oyo nazala esika okendete tokobeta lelo oyo yango tokobo kemi na format oyo tant mususu to ma question d'analyse wana pour permettre Congolais tout ayeba que tozala devoir ya kolinga mboka oyo tokolinga mboka oyo yango moko te. Mboka oyo na ba autorité na yango na ba konzi nango parce que toute autorité vient de Dieu. Oui, mutu aza mosantu te, mutu aza ba mabe na ye, mais le moment oyo mutu wana to yola ngai, prenez exemple to votaki député moko boy. To pesi député wana pouvoir pas que défendre biso la carte ya ba hémicycle, aza la provinciaux, to aza nationaux, to pe ezala même ba conseil communaux. Na ngonga oyo to pesi pouvoir to lingaye mabe oyo azali kosala to luka to combattre bing mabe oyo azali kosala mais ye to lingaye de manière que asilisa mandat na ye malamu pe azali mutu akobanda balaki mabe makoko suka pe la balamu mais to boyine ba oyo bazalaka obali mabe après si médicalement vouloir moko okomi ko kosala biso na bakanya kayamo soso moko ya ba polo poto luka to peso deuxième mandat esika na congolais fungola misu parce que yone mutu otinda ka bango. Actualité est dominée la question ya changement ya constitution ya mboka ya Bukuli Kozi ya mboka. Tout comme la même le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali garant de la nation pe ya bon fonctionnement ya institution ya mboka ndeni azala province ya Chopo beaucoup plus la ville ya Kisangani a beteli yango aussi CT. Alors que ba article mingi sengi pe ba changer yango mais soupe zali kaka peuple mo akosala choix na ye. To yebi ke ce to seulement mukie le bamvula le kitam Joseph Kabila Kabange azaga la pouvoir na moment wana mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaga na opposition to mona ka ba action ya makasi o IDPS a organisaka a rapport na o etali constitution tangu bandeko o bazala parlement beaucoup plus perdre bandaki ba simba yango mais lelo oyo to moni IDPS le azala pouvoir longola union sacrée de la nation bango sur bakani basimba constitution o bango baboyaka na époque wana question sur ezali boye est-ce que ezali que constitution ezali ko bloquer développement République démocratique du Congo est-ce que constitution ezali ko bloquer ba enseignant ba futa ba bango déjà bien sûr que ba futa maka mais bazo ba ajoute ba salaire o bazali ko luka parce que on va foutre maga ezali beaucoup plus insuffisant en rapport à ma responsabilité au bazana yango. Est-ce que pour changer la constitution, ne est que ça le OK, prix il y a transport, il y a déplacement, il y a course et comme stable. Est-ce que pour changer la constitution, ne est que ça que le tili qui te fait courant snel autre lukan vouloir parce que ba matériel ni surtout ya snel et si et kufa. Snel azata matériel moko atika la matériel moko. Matériel ya facturation. Etika la snel ya matériel moko ya facturation. Qui bon soit courant to soit té, il y a la fin du mois après c'est une facture. Donc matériel au snel atika la ngo etika matériel ya facturation. Nyonso et c'est kufa. Donc c'est que ce que changer constitution, mais ça là comment là 6000 emplois au chef de l'État a proposé monsieur comment là sur changer constitution. Donc tout ça tout là tout la balamu et ko pour la Congo. Est-ce que zali yango kaka? Les amis aussi parmi la question parce que tous les Congolais mokonzi azali mokonzi ya biso pas si to commanda et c'est votre commanda nyoso to kisango et pas naie parce que yenda limi azala garant ya bon fonctionnement ya République démocratique du Congo surtout zali ba hypocrite et ko zala malamu te ba makambo ya solo mais to le bango avec beaucoup de respect beaucoup d'estime pour la to yebi que
Le linge sale se lave en famille. Tout ça, le bango n'amboka ba payate, tout le bango esika bango n'amboka kongote, mais tout ça, le bango n'akata amboka pour papa la biso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayoka kolela ya bana Congo. Sur ce plateau, je suis avec le coordonnateur de l'émission Tosembola, mon Mboka, Samuel Bouker, analyste politique, Moyimboka, Topé Moyengebeli, il y a République démocratique du Congo. Donc, Betane Masolo, na o étali vraiment beaucoup plus actualité, na likamo o étali changement, il y a constitution si réellement que peut apporter bonheur na ba désirata au peuple congolais azali koluka. Mon Mboka Samuel Bouker, Ndekolangai, bonne santé. Oui, Nzamba Zobatela, Kola Zobatela, santé Zokende bien, na rythme ya RDC, na rythme ya Congo. Je pense na yobino pe bozé malam. Kimi ali Ndekolangai. Kitoko. Voilà, mon Mboka Samuel Bouker, mais avant de kota siko la belle émission la biso ya mukalo to ke d'abord au niveau région balaté sur élément oyo ya mon Mboka Fondation Jonathan Sango à travers FJS Davis vous allez contribuer la 700 fois congolais par jour et qu'on permettre la fin de l'année au CPLA qui to peut trouver là décembre en là et le moyo na liboto c'est parti la régie. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, la mukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa ka mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien Ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga to kosala ke to sala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango congolais animio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo e monani. Ton appel élément oyo ya ndeko la biso ya zali Sango ya Sango. Il y a l'église romaine, il y a sur la balle de cola, il va prier sur la première ok par là, on peut sans solution et on revient juste après si c'est plutôt continuer mon Mboka Samuel Bouker. Mwana ya Congo oumeli na pasi ya maladi ya ndenge na ndenge ozwaka mosala te olingi ko perdre fonction na yo obotaka te libota na yo ekoti ba problème epa ya Père Noël ancien sango ya église catholique romaine oyo akenda sango pona ba solution pe ba guérison oyo eza kosalema après ba consultation pe suivi bongo tango ye moko Père Noël asalaki message na ye bondimela ngai naza serviteur de Dieu Père Noël Nzambe apesanga mayele pe connaissance ya kosilisa mabe nyonso oyo ezotungisa peuple na ye
nayebi ke balimero na ngai yango wana bozomona oyo nyonso aza na problème oyo nyonso aza na likambo ezotungisa ye akontakte nga na balimero bozomona wana epuis eloko na ye nayebisa bino soki bomoni nga na mibombi boye eza demande ya bato oyo nabikisaka deja bakonzi minene nde bayebisa ye nga namona na elongi mpenza te. Tala Père Noël, ancien sango ya église catholique romaine, oyo akena sango pona musala kitoko oyo eza komonana pe répondre na attente ya population, aza ko rassurer ba nyonso to bazana problème ya santé, babwakela yo maladie, ozana problème financier, osimbaka lisusu mbongo te, mombongo na yo évoluaka te, oza joueur osignaka contrat na ba club ya minene te, to pe oza député to cadre na entreprise songolo pakala, babundisaka yo, batiela yo poison, olalaka lisusu pongi te, po ba problème eleki yo. Benga Père Noël na numéro o eza affiché. Ozana Kinshasa, Brazzaville, Angola, tope bamboka mosusu, ozana problème spirituel, oyo ezangisaka yo kimia, ko hésiter te ko benga Père Noël, oyo akenda sango pona ba guérison, pe délivrance oyo eza kolata nzoto. Na lisanga, ndeto kolonga e. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Écolo, magazine d'actualité avec une question, comme vraiment l'actualité, changement de la constitution. Moi, Yamboka Samuel Bouker, beaucoup de causes à République démocratique du Congo. Balobi beaucoup plus de failles à tout la carte, c'est comme si ils avaient l'avantage, il y a des Congolais dans la carte. Tant qu'on a beaucoup de causes, voilà, oyo. Tu l'as dit, Augustin Kabouya, tu l'as dit d'abord, tu l'as dit, faut changer, tu l'as dit, à côté de la carte, faut changer la constitution. Quand la population va vivre là-bas, pas si eux te disent la Congo, insécurité, la Congo en général. Au tali qu'on lit à vivre la passe, il parle de la ménagère, n'en parlons pas. Au tali qu'on te dit si va transport, on n'a pas besoin de zando, tant pris dans midi pourquoi pris dans au tali passe il y a pas la classe, on la classe c'était va enseigner, va souffrir. On va tant ça surtout comme le député, tout le président de la République, va souffrir. Va grève les qui a tout connu. Il faut que la modalité est un changement de la constitution et qu'on apporte la réponse favorable à la désirata aux populations congolaises en général. Merci beaucoup Alain Dewa pour l'invitation à Bino. Tomeka ko sur la moquette na makambo Italie, mobe ko likunzi yamboka na lopoto tozobenga constitution qui est le miroir, la loi fondamentale d'un pays, donc de notre pays. Tozolobela changement à constitution, tozolobela modification à constitution. Ah, trop qui est niveau totalement l'obeso, mais t'as comme des changements à constitution. Pour modification de la constitution, il y a PSAP aval, il y a modifier. Voilà. Ce qui est pour un changement, je ne pense pas qu'il y ait locaux. Il faut te mettre en bas tambour, tu as makelele. Changement, il fait ça automatique. Parce que, quand il y a un chef de l'État, na Kisangani, na province de Chopo Sikazali, to landi na boke binyos. Tu es kozonga kaka na malobo ya yebisa ki peuple congolais. Jour investi sur il y a deuxième mandat na na stade des martyrs, les erreurs du passé. Moi je pense que tous abilo ko na mi balé to balancer ngo. To tcha on a balance to meka ko peser yango. To yeba tozo kende wapi, to uti wapi. Ngai na okeo pesa moi idée. Pour il faut to solo là. To pesa pe ba autorité ya mboka. Moi sagesse. Intelligence na moi makanisi parce que Congo ezaka kalikabo moko tata nzamba pesa biso il faut to batela yango malamu. Changement de constitution. Est-ce que eza priorité et comme manini na nzungu ya bakongo mani? On doit se poser cette question. Ezo me manini na nzungu ya bakongo mani. Moi je pense au lieu penser il y a ko changer constitution ya mboka. Il faut pas penser il y a qu'on relever des défis. Oh, le peuple a dit subir jour et nuit dans la République démocratique du Congo. Peuple congolais a des difficultés à maille, pesa et maille. Peuple congolais a des difficultés à courant, pesa et courant. Bon, combien capable de pesa et ne fils que lipa.
bota la vie tozo mener chaque jour. Parce que chef de l'État soit tant ya koyoka population que ya koyoka bato baza zinga na yoana. Comme ou bien l'ancien premier président de la République à vie, là je cite son nom, Joseph Kabila Kabange ou Alobaki, je manquais même 15 bons personnes, 15 bons collaborateurs. Oyo, ba mekaki ko sa indusa idéologie nanga poto pesa congolais, tout ce qui ça ba congolais. Mais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la République, 5 ans il bosso eleki. Au promettait qui population, au copé ça il pas, au copé ça nini. Yo moko tongo fanda kati na yo. Mais surtout ça la père moko babenga ngo nini. Mon analyse, mon rétrospection, est-ce que réellement, est-ce que Congolais on a promettait qu'il pas, est-ce qu'il y a pas. Congolais a promettait qu'il courant, est-ce qu'il y a courant. Congolais a promettait qu'il foufou, est-ce qu'il y a foufou. Moi je pense que ce qui a dit déjà pour répondre positivement à ma question à ma Congomani, positivement à ma question à ma Congolais, je pense que Congolais sont au PCA Lipa, au PCA Foufou, au PCA Ni. Je pense que ça est loco, servi à chaque jour des priorités. PCA classe à Malunga, PCA soins de santé à Malunga, PCA Foufou ya kimia obino bozole na kimia, yé pas liango na kimia. Je pense que Biloko Musutu et que non moral à Congolais que ça c'est 5 non mon modification d'article oh et bandé quoi handicapé là peut-être Congolais moi quoi accompagner bino. Mais ça c'est que non, vous prenez les décisions seulement avec vous sans consulter la population. C'est là où maintenant ça va poser maintenant un problème. Hein? Pourquoi vous ça la makamuna force? Est-ce que vous voulez changer la constitution? Vous avez avis à peuple. Changement de constitution que ça là oui. Le peuple déjà est représenté déjà dans le niveau de parlement, dans le niveau de alors Eli voilà aussi tu dis que en tout cas majoritaire basé à union sacrée. Voilà. Donc moi que ça déjà facile pour pas ça déjà aval. Papa, c'est la population, c'est la qu'est-ce que je peux dire par là, majorité populaire qui prime. Mais déjà majorité ça dit union sacrée. Alors quand tu dis que non la famille. Donc moi quand tu dis que l'on a famille politique. Dans un Congo, tu dis que l'on a politique. Mais c'est ça c'est pas ce fait que parce que écoutez, tu as combien de partis d'abord absolument confort que tu fais sa priorité na parti politique. Voilà. 2000 partis politiques. Voilà. Au lieu de ça ba ASB elle ba ONG ko ko ba développer mais surtout bi passer là. Moi je pense que il faut pas toi accompagner toi gérer mboka na ba sentiment ya ba parti politique. Non. Toko gérer mboka na sentiment ya parti politique. Parce que ba on peut batika la nanda ba kenda parti politique ante ba congolais bazo mériter respect. Bazo mériter respect. Est-ce que Congolais ne sont obligés à contraindre dans ma parti? Même quand on va dans ma parti politique, c'est bon de se retrouver d'abord. Écoutez, soyons sérieux. Moi je pense que depuis tout dans la Moussa, Mituna, tous en bas, toi, mais les belles la République démocratique du Congo. Bateau, ça qui constitution la biso wana, baza ba constitutionnaliste, ba expert ma kambutali mibeko. Baza bateau ba fan d'ici droit. Tango ba tché ba livrer biso constitution ngo. C'était depuis 2005, je crois. Oh, Tozali Conseil là. Le en 2020, parce que. Histoire, histoire, 2015-2016. Voilà. Kabila, il était. Il pour la changement de constitution. Révision pour toucher quelques articles. Attends, modification, révision, est-ce que ton collingaka chaque mois, chaque année, chaque mandat, Congolais, pour la constitution? Non! Je pense que IDPS tant que dans opposition, IDPS dans opposition, bazaki bateau batele malaki Kabila pour na makambo etali modification à la constitution ou révision à la constitution ou bien changement à la constitution. Bazaki bateau liboso batele malaki. Est-ce que makanisi wane ko utabino non wapi? Parce que to boss na té, papa lobaki le peuple d'abord. Est-ce que le peuple d'abord wango est à respecter? Le quoi le peuple d'abord ils ont nous respecter? Moi iki qu'ils ont makasi. Bon banda d'abord ko pesa congolais lipa. Makamba constitution na révision totala ngona no sima. Bon respecter nanu kolé à congolais. Bon respecter nanu classe ba congomani. Bon respecter nanu santé ba soins sanitaire ya ba congomani. Bobino ceux qui bobeli, boza la possibilité aucun de Bruxelles, il y a aucun de France, aucun de Paris, qu'on a soins aux appropriés. Mais biso ba to kotikala. Biso ba to na makoki ya aucun de même à ta cinquantenaire té. To ko sa ko boni. Donc to kufa to mi kunda to kuni to mi chumol to kufa. Non. Ceux qui tolingi mboka oyo, ceux qui réellement mboka oyo za biso likabonza ba pesa biso,
to battre la paix congolais, to battre la paix bakongomani. Moi je pense que c'est ça la chose la plus importante ya kosala. Ya mutu ezali d'abord ko respecter vie ya bakongomani. Au lieu de révision de la constitution, changement, modification, ce n'est pas vraiment la priorité à la Congo-Humanité. Très bien. Via la Congo-Mani et les changement de la constitution, on en a makasi. Très bien. Voilà, merci beaucoup les amis. Analyse ya mwana mboka Samuel Bukera tolanda ki pe ba bandeko biso ya Lamuka SID ya ngambu ya mwana mboka Martin Fayulu bango bazali aussi contre ba propos moko zaki ba combattre IDPS bango ba que soi-disant Martin Fayulu zaki d'accord na makambo ta changement ya constitution alors bandeko ya ba parlementaire debout ya SID Lamuka ba meka ko sala pe aussi message moko contre bandeko wana ko recadrer bango réellement qui en tout cas Martin Fayulu ni près ni de loin na ba kamoto na élément oyo bandeko zaki e pa ya na bureau ya SID kuma me répond moi mboka Fode Fayulu na machine na quartier de comment est-ce qu'il va réagir ça et on réveille après si c'est plateau c'est parti la régie. Nani Mokonzi Fayulu Nani Mokonzi Fayulu est-ce qu'il va kolonga est-ce qu'il va kokoka ko changer constitution kotika bango kokela bango tila su basanganaki lokola moto moko ndeko ya Congo tunangai banani eza bongo bacoordonnateur ya Lamuka SID nyonso ya ville province ya Kinshasa bondimela ngai ke bakutalaki na district ya Changu oyo ezalaka dirige epa ya mwana mboka le Fode Fayulu idéologie se moko ya kosala déclaration moko ya kokuba oyo ba parlementaire debout ya IDPS basalaki ke soi-disant le président ya SID mwana mboka l'opposant Martin Fayulu andimi changement ya constitution bondimela ngai ke en tout cas babwakisi na motema moko ba allégation nyonso wana po ya bango souci ezali d'abord ke congolais azwa esengo ko vivre na mboka oyo bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki biso jeunesse ya SID tokokanga nzela na banguna o bakonyokolaka bakongolais pe tokolongisa pe tokosauve ekolo na biso biso baleader to bakambi oyo tokambaka place de résistance oyo babengi baparlementaire debout oyo ya SID tosangani lelo po toloba boye après koyoka badéclaration ya Busoba badéclaration ya kosanga mayele badéclaration ya kodétruire Congo pe ya komema démocratie na nsima nde biso bana SID tolobi badéclaration oyo ezali kokitisa mboka na biso yango toye kotombola mongongo na mokolo ya lelo po toloba boye na makambo bandeko bazoloba ya UDPS 115 bamboka na biso eza na maboko ya barwandais armée rwandaise na 7 millions ya bakongolais bakimi bamboka na biso bapanzani esika bazali lelo bayebani te bayebatikala na bamboka wana baza kokamama na barwandais eke mboka na biso lelo eza kopusa na nsima ya kobalkanize to kokabola yango biloko ya boye en tout cas esali esengo te ya kosala badéclaration oyo moninga alobi te eza lokola kosalir ye biso mbonda ekolo tokosenga mingi toluka le peuple d'abord ke tokende na badistraction inutile en tout cas dossier oyo eza vraiment à suivre yango mpe biso tobetisi kaka mbonda. Merci beaucoup beaucoup kolanda élément wana nangi avant tout ce que mwana mboka Samuel Bukera tolanda élément oyo mwana mboka Ibrahim Shams azali kosunga bato à travers ba spiritualité soza problème moko okipa na ye en tout cas nzela bakoko ausunga et to continuer émission la biso. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lubula baka mafunda
Lobola baka mafunda, lobola baka mafunda. Mbote na bino bisika banso bozwami ezangai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu. C'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo. Nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela batu basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba ko sungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Très bien. Tout ce que dossier la biso. Moi mboka se balbuki a éclaircir. Bon ni be moi bala mbande ko balbuki babi Martin Fayulu azali ni de près ni de loin ma conseiller makambo wana. Mais problème au moins mboka se balbuki a tout le bezali beaucoup plus que Luka d'abord ko pesa ba congolais esengo. Ko pesa ba congolais esengo yiko le banini. Tala lelo oyo ngalo bendo baka. Est réellement est-ce que bandeko oyo bazaka ba institution mboka ebele botani vraiment awa la kati ya République démocratique du Congo botani à grand pas botani à petit pas botani analyse faite botani ba livre sermon émerveillé je ne crois pas parce que si botanga ki na ba école ezala kati ya mboka na biso oyo République démocratique du Congo de botaki ba valeur ya ba enseignant du jour au jour depuis classe et bandaka le 2 septembre tile oyo ata école mon côté et ça contacte sa bana car école privée mais hors école privée elles ont dépendre beaucoup plus de l'école il y a l'état mais qu'est-ce que c'est réalité bah c'est pas tant que ça banaté bon ils sont clairement que elles allaient année blanche ou comment maman ministre aussi mis enseignement maman Raïssa j'espère c'est le combo là maman yo nozali maman le maman je dis soumis na tuluka bosimbi le bali maman maman moka simbi gouvernement chef à gouvernement maman osimbi éducation aujourd'hui c'est toujours kende wapi qui est ces alités ba par exemple ça ba mongo ba bazo kende ba kelese yango ba professeur ba enseignant ba tangisa kabala te est-ce que ils ont bien vraiment et le côté qu'est-ce qui vous manque pour le luka qu'on réponde positivement à besoin à enseignant là. Pourquoi tu dis que tu as un niveau où tu as passé à Congoté? Là, tu as Congo, la balance sur la bataille qui est la cité. Il y a bien pas la poto, il étranger. Il y a bien sûr, oh, tu as un moyen, même les roquettes, tu as un Brazzaville, à Pamboyo. Tu as un wapi. Tu as un thème à Bomoto. Tu as un thème à Bolingo. Tu as un comment passer à Congolais, Congolais, Moko. Tu es obligé constitution, tu changer constitution ou bien en tout cas. Est-ce que finalité la vous allez nini? Lit pas oh les agradés ça fait combien 700 francs. Et qu'on quitte après. Et là c'est important néanmoins pour que ça me bouquet sur le bas aux années ton Luka d'abord qu'on répondre positivement à la désiraté à peuple congolais. Côté peuple congolais la esengo ya ko vivre la mboka naïe. Moi la mboka c'est pas bouquet naïe na ngambo sur la mboka. Roti ko ndapé réaction à bande ko ya décidé au bazala ngambo ya quartier 3 ba parlement de Boundé ba biki en tout cas Martin Fayulu ni de près ni de loin azaka makambo ate ba congolais bele ba ko réagir en tout cas ba ko boya likambo ya ko simba constitution yo état congolais ko tale le passi e Tony Samina mboka est-ce que ko so de bloquer ka yango pour ezamalamu ou bien ezaka manque ya volonté
ou bien ezalaka motema mabe ezalaka ya bakonzi ya mboka nde balingi congolais te po le congolais azala na se bakofi na mboka na ye wana c'est un problème de l'homme la tolandai même que moi ndondo un gros biste mutazu ba chapeauté ba poste belle na kati ya mboko suka film étant ba interview dernière sortie médiatique qu'est-ce qu'il a dit le Congo a un problème d'homme. Mais Félix a dit que non. La question là. Dans sa politique, il a mis l'homme au centre de tout. Est-ce que il y a un Kobi Kaka. La présidente. Changement de constitution. Il y a un pour quelle finalité? Pour l'article de la carte de la constitution, on va respecter un côté. La vie humaine est sacrée. Est-ce que réellement, tu vis on vit ça ici en République démocratique du Congo. L'arrestation, c'est l'arrestation chaque jour. C'est l'article 36 alinéa D. Tout Congolais a les droits et les devoirs de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. Toi, analysez quel article Mokomokwan. Tout Congolais a les droits et les devoirs de contribuer par son travail. Est-ce que comment peut se donner Moussala? Recommandation. Méritocratie na Congo ezali sous-souté. Ezala raté. Et combien de temps autant nini aussi classe en lolenge nini suka film il faut que c'était parti politique moroboy aux la ne fils que recommandation. Est-ce que c'est un pays sérieux? Tu revivre bongo chef de l'État. Tu votes pour la première fois. Tu as voté pour la deuxième fois. Il la deuxième législature dans le Binois. Et quand est-ce qu'il est parce que le Congo a voté pour lui. Nous sommes redevables. Et pas Congo Mani. Et ça va ministre. Même première ministre, notre maman. Même première, notre maman. Ça redevable était la population. Parce que il y a ça les vision. Est-ce que le lenga on ça la macam? Chef de l'État doit être peuplé. Doit être peuplé. On vit tant que bateau nyo surtout baza zinga na yo apesio nini ba détourner misolo l'État silence radio bateau ba détourner misolo l'État ya mboka baza libre tala bango de ba circuler bozui bo tcheli bango sous ba sécurité mais o ayibi mo nguba ye wana za na makala dans le lot to mi ko assister à l'aventure un autre député a siégé dans ba député pendant combien de temps Yé moko député national. Sénateur. Yé moko wana soki député. Yé moko en plus prophète. Et puis à continuer à institution. Non, service protocole. Sécurité à la Kawapi. Soki ba censé à cause la bien sécuriser pour les population. Bah ça sécuriser. Bon. Et puis biso moko population qui est exposée dans danger belé. Chef de l'État. Kabakushimi nde baloba na mundo mboka na mundo ba juif. Kabakushimi. Tous ces gens là avec beaucoup de respect bazobi ba imboka mingi tozali infiltré partout bandana to banokanga no ba madiaba nyoso to banana ko tonga ba dofolo nyoso soki batoy ko taba sparadra il faut ko taba sparadra mboka za ma dofolo mingi comment muto ko pénétrer Assemblée nationale et puis chose la plus grave bazo katele ba sali pas armée police à mboka à côté ba ko identifier dans chaque législature na chaque plénière mutuwana yak aye bakatele sali abimiaki mais ba commission bakendaka mais na ba commission akota na lobi mutuwana pénétrer nzungu wana ya Assemblée nationale ndengenisa komati na Sénat et puis akota tina ba Assemblée provinciale kokenda kokutana na ba animateur ya Assemblée vous avez repéré à cette sécurité vous un député comme vous pouvez imaginer azokota wana chers collègues heureusement un député la Béatrice Hôtel la Béatrice Hôtel vous voyez que non la sécurité repérée ça na Congo eza na le belé eza na likambu ya ko ça ko changer constitution te ya mboka chef de l'État Kabakushimi kunda babuni atoboba na chanimata c'est-à-dire aux ana population simanayo ça la volonté ya peuple au mona makamu mususu boyima do sala manango automatique ba on forcer binoté pesa congolais azana nzala pesa no lipa banda na ko sisa nzala ba congolais banana nous kotangisa bana ba congolais si le tozo ba likambo ya gratuité mais quelque part moi pote so betama est-ce que bana na biso wana na gratuité bazo tanga convenablement to banana ko construire ba école ya l'état to banana ko construire ba école to banana ko construire ba hôpital ya l'état et ça les belé to si c'est le likambo mama yemo tanga likambo ya reno bo bande qu'est-ce que ça qui vraiment important et le ko wana stade wana arena bo sala yango place ezali wana place on déjà na kati ya Parler du peuple Zawana.
martyr ezaona tout le monde c'est Sikamoko est-ce que pour nini bozo nyoso to ezaka centraliser place bah c'est les alliés espace à mon bah Kaluka ezali moi na mboka lende na au moment je vous dis misala arena et telemi je pense que Calamik da toyoka que non bah il détourner sous misol d'un montant on va saluer arena oyo ya biso awa donc aujourd'hui montant arena va saluer ko ba Wanda ba saluer ba mboka biso on senti que kaka ba même arena na ya biso awa montant moko atukana ko kama to ba ka te soki ya biso mbongo za ko lokota mais siko misala ngo pe na mi to ko lobaka misala ngo etelemi misola lete bimi ba bimisi misola leta pour ça mais misala bandaka kaka donc moko ezaka moko ba inachevé to bandaka bien to suka raté to bandaka finalement chef de l'état mais ba toi yo chef de l'état ça rappelle bien le réalisateur si bango confiance tala degré ya ba promesse yo pesi parce que na ndako so na mboka patant le baki non bolinga te na ko promettre bien le sus mais quelque part ba promesse to ke belé to banda ko réaliser ta moko mi balé mi so to comprendre que non chef de l'état le baki chef de l'état le baki a prometaki a sali quand même mais quand même oh tozo mona na misu de tomoni ba info mona mboka jila lingeta sali ya ko sala bâtiment kitoko wana za ba bloc pe to ki ko accompagner ko betela maboko ache sérieux na makambo itali suivi ya misolo canalisation ba ya futo ba père asali yango même mbongo ngo ezali ka niveau mbongo po ya ba kala so bebaki 1 million c'est musala 200 000 beteka maboko mais non 800 000 ke wapi le bâtiment tomoni bâtiment za kitoko mais siko to meka ko yebela et c'est ça qui combien et salami ya combien c'est ça le problème mais au tomo déjà na misu par rapport ya batumisi so ba che misolo bazui misolo ya l'état ba sali le côté na o yazui quand même misolo ya l'état asali le trop bien vu to accompagner motoyo asali quand même moi œuvre et mon ani na miso batu eza œuvre malonga mais là le maman est mouké tout à l'heure comment est-ce que insécurité qui bakas à la ville province à Kinshasa beaucoup plus là quartier 3 na masine na bato kangaba kuluna ba bala kuluna mtrayi bango zali B52 na commissariat ekuba moi pas je sais pas le commandant Ozali second ya le commandant second ya commissariat masine 3 la loi Sarai kuna mwana mboka Patrick Nyobukola Mobonda en tout cas ça sale parce que mazaki élément signé là André Makinga c'est parti la régie. Likambo ya insécurité awana ville province ya Kinshasa bondimela ngai ke eleki meke esengi vraiment professionnalisme ya la police po na kosukisa makambo oyo bino moko botala bana mibali oyo bondimela ngai ke bazali vraiment ba vrai criminel ba vrai kuluna oyo basangisi batu kimia mingi na quartier 3 ya commune Masino mbala oyo bondimela ngai ke kaka ndenge balobaka 99 jours ya moyibi pe 100e jour ya nkolo nzambe botala bana mibali oyo basuka na kuluna bakari bango en pleine mission oyo bazalaki kosala ya koyiba ya kobotola na bamasheti mibale oyo na mosala kitoko ya le commandant B52 oyo azali kosembola mosala kitoko mingi na commissariat oyo ya Masina 3 Depa akomi bango la commissariat ya Luasa oyo ekumamaka et pas le capitaine Patrick de manière que bakuluna oyo ba répondre la rigueur ya mibeko ya mboka bino moko boka ndenge nini mbona ebetamaki bana ba operaka na quartier 3 kolongwa kotea mapela nyonso oyo bana basi ba mama oyo lelo ba mama na biso mumbongo na bango to vi na biso ekoma na sima ba mama wana na tongo il faut ba bima ba kene kolukila biso mapa mais bango baza ko kale bango na nzela na tongo balekate na avenue Mobongo na direction ya Boba direction ya Rai na butu kolekate monsieur yo Marco yo turu aliboso bayaki awa na baninga na ye batambola ka ekiri pratiquement za moins 8 wana lié na bango ya perpétration ezalaka mingi na Boba na Mobongo esiko bango basanganaka esali kitoko me akoyeba boyebake bazalaki bongo 4 kuluna mibale tout la mwisi ya zaza pe l'état akani jusqu'à tel point akokanga bango po kimia ekota na masina mingi la quartier 3 musala kitoko ya le commandant B52 osali en tout cas ndimelanga ke bana masina bafulio mokakoso ape biso awa tobetisi kaka mbonda nani salami toujours bandeko na ngai mais mes chers sont toujours à 30 minutes dans ma télévision parfois on m'appelle 35 tout ça mais beaucoup plus soit au moins une émission on va 4 la télévision
par rapport à contrat ba to zango comment la passer qui mamba ko gana YouTube la biso comment mbonda ya école officielle okokota kokuta intégralité ba émission au moins mboka alende asara ba analyste ya makasi ba la plateau opéra ba analyse ya kitoko to salaka mbonda ya école officielle comment la passer ba carte de télévision ko la té keleka na YouTube mbonda école officielle intégralité ya ba émission moi mboka c'est ba bouquet insécurité le on ne parlons pas courant et comment le cola tous la moi na yezo akuya le moment de tout ça la bossa au tout ça la plateau tout ça la groupe électrogène au le perception la lumière moi au check climatiseur les réalités telles autres la plateau mais moka oyo babike inage ekojiko alimenter même Afrique qui mobimba mais ba pays est belé ezaliko zo kulokisi courant la biso cuivre ya biso mais nini ezako ça que le au Congo jusque là tous la difficulté à courant la katamboka op courant est comme local normal à tes alité nous le basalité donc des arrêtés nous le basalité ce que y gloire à dire est-ce réellement comment c'est que tu vivre la vie voilà non médiocrité papa voilà est-ce que médiocrité papa pour comment se fait-il Mabé et comment mode de vie Mabé comment normal comment style tu comment monde que non pas on a la médiocrité pour la comment normal non chef de l'état Zamuta Fani Mingi na poto. Ce n'est pas pour rien pour me dire que non, ça la Congo, Allemagne d'Afrique, pas Yebi. Fonctionnement allemand, n'est-ce pas? Quand tu t'embrouilles, tu as le monde le monde entier à comprendre, mais pourquoi les lobos est colo courant. Congo est pessi, Bambo est belé courant. Zambie, l'Afrique du Sud, Brazzaville, tout ça. Bambo est pessi courant, Bambo va acheter un problème à courant. Ça stable. Mais sous ça courant, ils ont problème. Yango ezala bobu tutakenda na ngo mobu takenda na ngo ou bien ezala vraiment makambo ko sala na Congo yango wana po obi combien de Congolais bali ya na courant so courant ezate ala linza la famille ombela linza bateka moi mai bateka moi ji pour la repesa mutu courant il faut simba sous constitution ou bien moto modifier constitution non pour la repesa mutu mai il faut donc bouger constitution moi je pense que non constitution encore une fois président de la République. Ce n'est pas une priorité pour les moments. Priorité, ils allaient peuple congolais, peuple mokodi, peuple avotakio. Pesaye biloko zo singa. Asenga ngana mingité. Pesaye kolia na ye, pesaye courant na ye bien, pesaye ma ye bien, pesaye biloko kita. Pesaye musala. Pesaye musala. Chamboka boka beza chantier encore boka chantier. Ah, chef. Là vous le remarquez. Comment Congo se remarquer un rapport ba minerai autour de mboka oyo. Même ba constitution ba mboka ba vana ba poto ba yebi ba liaka mango ya mango ya zanini mbongo oyo l'état le gouvernement ba Belgique après ça ba chômeur mingi ozo ba ba poto ba za moi et le comment que sofaka bango chaque mois alors comment peut-être vous allez avoir rapport ba minerai autour de bango ba constitution ba convoler ba bikelo à partir de là mbongo cobalt ba pesa chaque chômeur ya Congo $300 par mois. Et comme ça, les maçons de volonté, c'est-à-dire qu'ils vont donner un problème d'homme. Et comme ça, avec un partenaire idéologie. Mais nini eza kozanga vraiment ko fungula motema na est-ce que c'est une constitution qui est bloquée pour Congolais a son avantage wana non moi je sais la mokozi mboka en tout cas en étant ayamba biso la papa c'est parce que aux alliés seule adresse aux Congolais à ko bimisa baloba mais à ko réponse ba on va zinga la yo moko to bisa réponse à malamu parce que mingi bazo le pepele la yo bazo la pour la jalelo on va bien bazo ta jalelo akumisa yo asa ba éloge pour garder la poste pour garder la fonction voilà mais à vrai dire à ça qu'on remplir vision na yo té vision des autres à la visibilité à ça c'est la bosengi pas pour ça on pour la peuple ba ko kokisa yango té on a 1000 possibilités à changer couleur après départ na bino ah la possibilité à changer couleur justement tout le monde peut me la JKK babana mon président c'est toujours de même personne président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyoka ba congolais oyoka ba kinois posa yo moza kinois biso pe on a besoin ya komona bino to sabino peut-être makambo ba yebisa bino te très bien ozali papa et ekolo Congo biso tozali parmi bateau yo ozali diriger bana na yo ya mboka eh m'appelle biso ba oyo ya ba biso ba oyo fongola biso no bikuke papa Félix yoka biso pe nanu otala soki makanisi yango eko avancer mboka to ou te. Moi je pense que
mutu nyonso tu aza utile pour na Congo na ekende liboso. Mutu nyonso tu akobakisa toujours libanga moko poto tonga Congo ya lobi Congo za la malade. Est-ce que nonga autre ko Lucas ko edenge toujours mon aussi ma kamisa la partie est ambo kapo. La partie est ambo toto na récemment c'est comme s'il y a eu des réunions salama qui à niveau ya ba Rwanda là, il y a eu ba président ba toujours na ba réseaux sociaux qui y a eu ba présence même ba Franck Dion la kati, présence ya ba Corneille Nanga tout cela. Bandira tout bazo faut que na Rwanda pour Lucas ko détruire Congo en complicité na Union européenne. Ah la carte à Congo bateli que bandoki assez belé trop de succès. Mais est-ce que ngonga auto zali na makamto zo mona surtout désolé ça mala to suna teko ko kabona Martin Fayulu na ngambo société civile na ngambo bande religion na ngambo et to ko solidarité to vanda ko moya ko Congo e kabona te ko résoudre problème Congo eza na papa moko ba bengi na komba Félix Antoine Tshisekedi. Azali ya opposition bazali ya majorité pe ba société civile kaka ye wana. Il est le seul papa. Très bien. Auto zane la carte ya Congo. Papa nyos tu ayebi keno soki makambo zo marché na ndako ana possibilité obenga mwana o wale to fanda bolingini parce que Martin Fayulu a proposé qu'il peut le remoro ya dialogue. Exactement. Mais le moment n'était pas propice sur le non c'est comme là c'est comme si ba soit on ba anglais moko ba batonde voilà donc quand on met Congolais ça on a ba anglais yo qui on a pourquoi pour te mettre ça dans chaque dialogue tant salami batu bayaka tango yaka ezaka partage ya gâteau concert bango na bango population ko taté na makambo très bien ya on moni population ko check ngo alobaki makambo les anon musika to ta non intérêt ko ya population parce que makambo ali ndenge zo kendele ceux qui population siliki ezana politicien mo ko tele sa population a maîtriser population ezana armée mo côté ezana police mo côté ko tele ma côté et maîtriser population siliki bon akufa déjà chaque jour abuso abotamaka bon kufi muso abotami akufi abotami. Mais ce film on comprend que Papa Félix solo là na ba Congomani. Ba Congomani on a na lobo solo là ba. Il papa, il a garant. Ba Congomani on baza ziga na bino on a te. Pas belé déjà mon qui belé ba failli déjà na. 98% zéro. 98% c'est zéro. 98% Congolais yebi bango baza bato ba nyokoli ba Congolais. On va détourner misolo ba Congolais. Solo na ba Congolais o maboko na bango za na pembe ba sima misolo la tate. Ba détourner misolo la tate. Cela na bango yo kana makanisi na bango eza nini pour na fonctionnement ya République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a pas moyen aussi de nous caper autant la part c'est que tout le monde a ba décoration ba étudiant. Bon ça va à l'université à tout moment. Si ça c'est autant la classe même est-ce qu'il y a pas moyen vraiment moyen qu'on rajeunir nos classes politiques au sein de bilinguistique. Maintenant de le la classe politique. Ba tu vas comprendre que le courant a été kala bilongi kala bilongi ba le maire même le visage ou on a ras le bol de ça on en a ras le bol la chose doit changer on doit changer le Christophe Mbosso depuis ba jale lokala il y a pas mal loko ba changer nini ba memi nini na kati ya vie quotidienne bon faut faire la politique il faut quand même aussi mater est-ce qu'il y a pas moyen de changer bilongi heureusement tu comprends déjà système on est fonctionne. Tu dois comprendre que non. Pour cette fois-ci, attention, il y a une élection, tu dois voter pour nous. Ah. Ceux qui ont l'élection, ceux qui ont l'élection. Est-ce que maman a besoin de voter bango? Maman a besoin de voter bango. Déjà voté bango. On voter, c'est là où maintenant. On a besoin de voter. Et si quand on doit que nombre que ça malade. Non, mais ça va compter avec des papiers. Si quand on doit combo que zo bela. Il y a yoga. D'ailleurs, c'est crème. Changer constitution. Député Mogoboya. D'ailleurs, il a autant comme la Changu. Député un jour mais moi je pas la député qui veut statut c'est émission interview ou tout. Là mon 8 personnes ba pas honorable biso to voter qui obi atin bangabi. Yo voter ngai, pour voter nga wap. Mais toi les ba Changu, a député la Sudan de abi bo voter nga ti, so bo voter nga comme la zalaki nani. Numéro 10 zalaki nango. La surtout nga on va voter nga ba mandia pamba. Na ko ça analyse ba to so de la comprendre que député wana Baza député a postulé à cette campagne mais aye besika betaki lisolo pour azala nommer maman comme député. C'est yamo la dit que les députés sont là ba voter bango te. Donc on voter était azala on dans la loté. Makambu ya ocha. Pourquoi est-ce que tu veux ça pour changer constitution? Makambu va changer dans mboka yango là. Donc c'est notre constitution. Impunité. Impunité. Mboka ezana maladie. Tozobela. Comment zobela? Hein? Toi, banana, ko luka ban remède, ya kobi kisa Congo, ya kobi bisa comment la carte comment? Et là d'ailleurs ils ont démarche à chef de l'État, ils sont là chaque jour avec Koya ya mona mboka Constant Mutamba. Oh zola la pongité, tel le gouvernement mobimbeza la combien de ministres. Mais nous avons que un seul ministre star. Une star au gouvernement Soumino Agilite.
Son nom c'est Constant Moutamba. Pourquoi? Il est au forêt au moulin. Azo bimisa ba quoi que n'y a surtout. Bah on va bimisa. On va quand même recadrer bango. On va pas le baliban le sur la police sur ça makasi. Bah sur la machette entre. Moi je dis que le magistrat bazari a maîtriser fonctionnement et appareil judiciaire ya Mboka. Sans justice il va trop. Sans justice. Mais c'est la justice qui définit même le pays, la force du pays. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Sans justice, Mboka est okwe. Sans justice, Mboka est cadavéré. Yango moni a simbel la justice. Si réellement, Makambazo Sala, chef de l'État, Tindae, Tozo Betele Maboko, mais chef de l'État, Toye Baker, Congo Azanan, Congo Lazananzala, Congo Ezobela, Moutako sa Congo et Zane justice en Boka. Moutako Longa Congo na crise Zane Félix Sato Tshisekedi pour Ye Congolais na votakio. Yo nos arrêts de fable, binon de vos arrêts de fable et pas ba Congolais. Ezali Batoto Komona ba détourner Rami sur l'État. Attention, ba détourner biso to lobaka yo. Très bien. Donc c'est l'État, Zoba toi ils sont détournés sur l'État, lequel a bon place à routine d'Abango. Mais va sommer déjà ma ville en France, Belgique, toi y et belé ah c'est chaque jour bazo to ngezaka bango na bango. Mais finalement, Congolais ko lia lipa ya Tshisekedi mukoloni. Congolais akolia fufu ya Tshisekedi mukoloni. Congolais ko matana bis ya Tshisekedi mukoloni. Congolais ako vivre paisiblement na Congo na ye mukoloni. Est-ce que il faut continuer na kana kolela yo seli mandat na yo akokei mususu akoya wana Congolais zo lela kaka car les mêmes personnes bazaki na basali bazaki na ba compte ba 100 millions de dollars lobi so gouvernement monsieur ça ba 300 millions finalement par un peuple na makamyo sur les awapi na bien pourquoi qu'est-ce qui fait que ça fait très mal qu'est-ce qui fait que à chaque fois ba président tout ba kota la mboko ba que la kuti mboka za la position mabe mukoli ça on compte la mboka bike la kuti mboka o moni la tikeli mboka en tout cas nous c'est parce que les hommes passent les institutions restent exact continuité c'est ça que le attends le chef de l'État peut a décidé de demander à ticket on va continuer madame peut amour avec beaucoup compter malade ya Congo. Ah, les malades, est-ce que bandi ils ont bandé l'écolo jusqu'au pied. Tala le lobata, tala taba bourgmestre. Ote o prédécesseur na ngai akenda ki na mbongo sur l'État na kuteka 200 000 francs ali. Bango tu m'as mais papa, ozolela bando bandaki ozo ki bokonza. Na bourgmestre. Bango ozolela. Même chef de quartier balela kaka. Bango ozolela. Bozolela. Bon démissionnaire raté pona nini. Likambo. Musoli soki ukemukolele les amis. Okola mugabe matin en tout cas. Attends la démission là la bonike. Je pense ça ne marche pas. J'ai compris que non ça ne marche pas. Monsieur Opesa inga na ko accomplir en hôtel vive na kutaki que ça l'était zélo hôtel. Na la mira comme ça. Comment la démission ça la démissionner. Bon ça la critique ko démissionner te pona nini. Son boni ozolela. Démissionner. C'est la hypocrisie. Bourgmestre ba administrateur on surtout bazolela lela. C'est la hypocrisie. Tous ces gens là bateau sont mandataires ou bazo lela botika kolela. La hypocrisie. Chef azamuto lela raté, chef azamuto soka ye après ces solutions na ba problème o ya kutaki. Ata on pèse à 100% te, ata on pèse à lokoloté. Le fils que Mosapi ou bien le boko, a la possibilité on pèse ça. Parce que le chef ezali azo incarner changement, azo incarner stabilité dans quatre institutions. Très bien. Toujours mettre changement de constitution, la carte de la République, la démocratie du Congo, si réellement qui a apporté vraiment la positivité, la désiration du peuple congolais, constater qu'en tout cas, il y a vraiment que le Congolais Zoluka. Congolais Zoluka, enseignant ba futa malamu, ba militaire, ba policier, ba agent l'état, ba agent de l'état ba futa makitoko, Congolais a besoin de sécurité et la assurer. Congolais a besoin même foire oyo pas moya, foire oyo, et cela vraiment fort parce que ça contribuer à l'économie en Mboka. Congolais a besoin vraiment que amona courant oyo arsenal et la tête que ceux qui est au bloc à l'été avec courant est stable. Congolais a besoin amona que même ma prophétie, ma pasteur, d'abord ma pasteur, sur le Cameroun. On a dit que c'est un prophète, on a un pasteur. On a dit que c'est une prophétie d'ailleurs, la janvier, le 1er janvier, que année où on a là, année où on a mis solo, année où on a poto, année où on a élevé. Il y a pas que tu as le novembre, tu as sans amis balé. Kalamigi te awaso qui prophétie, on a dit que comme ça, ma pasteur, il y a beaucoup bêta, ma banga. Là, le grand professeur, le couteau, on sa frère, peut-être que non, frère, on doit marcher sous souffrement, la volonté ça mettait, en tout cas, Zambé a posé sous le prometteur que tu dis. Donc, les deux, le canini, Congolais, Azala, Essengo, Congolais, Azala, Abi, ok, le go malheureux, ok, à l'aise. Alors que le marché, moins 0. Alors que le qui s'engaille, moins 0. Alors que le mangaï, moins 0. Congolais, a besoin de transport et ça vraiment assuré pour tous. Congolais, a besoin de sécurité, justice, santé,
tout ezala enseignement éducation ezala vraiment ya malo pour les mboka to vraiment suka et aussi beaucoup plus dans ce rappel na président assemblée provinciale ville provinciale Kinshasa na mboka Levi Mbuta ozali mona ya changu ya tongo toto mona ozali aussi bi Kinshasa mobimba ba député provinciaux tout ya Kinshasa bazala maboko na yo mona mboka Levi Mbuta fongole na biso porte la bino ya mbabiso to ça maïke et belé c'est to solo la bino tu remets à la télévision pour été tant que tu écoutes la binoté tu sais tu écoutes la yo faut la support tu montres moi bon quoi que ça est trop ya mais quoi que ça est trop tu le biso ça est tandis que faut la biso tu écoutes la et que ça c'est pas que on ne pas la biso et quoi apporter aussi un plus où tu m'as kali ba ben ina le susukula na mai o le kula zaga mai matete wa ba mani libulu bazengela le ba ba ngo kabasele kwa la mai kabasele kwa la mai mwana mboka le ba député de Solomi Balé pakinga nini na Gabriel Bomba en tout cas soki boyebi ke bokukala meko sa musala wana te ke bozaki incapable boza possibilité sa musala te nini bokele kotumbola pota ya bana kimbaseke ya rutu mokali mwana mboka pakinga nini Gabriel Mbomba zonga bozonga kuna boluka bote okumba charge obo tumbolaki bimo botumboli pota bana changu mwana mboka sabeli buke na mwana ka pe ozalaka dans la série de travaux le comme moi inachevé et comme kabasser le coin na mai tout comme sur émission dans 45 secondes au cours de rapport de ça en tout cas changu ils ont besoin ya baza na ba député ya changu baza sérieux hein tant na ba sérieux to lobité que no ba moins sérieux bazali il y a aussi des sérieux bazali il y a des moins sérieux il y a des députés moins c'est des vrais et des faux vrais en tout cas ngamoko na leli na mai na miso salingai parce que kabasele kwa na mai naza kuna bapela naza neza na bazo benga déjà pour na dossier yango ya libulu manzengele kabasele kwa na mai bazo bengasko kabasele kwa na mai je suis le témoin vivant jour ya lancement officiel ya misala wana ya libulu manzengele nazala ki wana bomoni ke na laksaki bino na baitando weekend ndenge misala wana salamaki to bien que no misala wana normalement dire nango za blongo banda 1 mois 2 mois pour espace wana zana est-ce que le kamba asaka mo une semaine la kandi ba doucement minutes est-ce que le kamba le du changement tu vas t'amener mon truc là et puis bon UMC population en attendant gouvernement intervenir bino bozu ba salaire na bino ya des députés pour ça la musala wana pour bozale la poste na ba kende kelasi mais attention comprendre tel to so beta et chumba milisusu ba population na ba difficulté avec tous les respects nos élites on a respect na bino musala bino bobandaki bosi sa yango parce que bana population ya Kimbanseke ba yakota la biso balobaki mwana mboka biso ya eskali mukira wa to marché pour to dénoncer comportement oyo ya baeli oyo ba yaki okosa baeli nani wala nani baeli nani ta ko balani mais otanga ba komona bango mwana mboka okubanga pakis nani comme nani pakis nani ezali mwana mboka honorable Gabriel Mboma voilà oyo nande kona biso pakinga nini ba député nationaux o baza ba député nationaux ba yi ko chumbula mabulu croyant que ba aussi sa misala yango esilité toujours nazo profiter pe na micro na bino chitaka mbala moko to na suka même ça bana mboka les députés oyo ba tia misala ko sala lobbying o ba misala ko sepelisa bana changu entre autres tozala mona mboka Richard Mona bazola la pongite Richard Mona non incompétent et donc humble très ouvert très social même oui très ouvert Aza, donc pas de sa population très sociale to moni directement lobi de toute façon ezali charge na ye ya bana chango batindaki kuna ye mo lobi so konta makambo na kala mingi te de façon que a peut s'assurer la population ya Mokali donc libulu kabasele kwa na mai bo se président Richard Mona zo ya kuna libulu kabasele kwa na mai ezo si Richard Mona zo ya mwana mboka Richard Mona yoki kolela na bino alobi non azo sala effort a même quand même solution par rapport ya ba doléance na bino boya kotikela ye pour donc il est obligé de le faire. Voilà. Tout le monde qui muto a sala route a bunda pour route ya terre jaune salam. Azala ka ye moko azaki mi balete. Très bien. Hein? Azo qui mi solo na été. Ye mo sana le quoi yebi que non rôle ya député c'est contrôler aussi les actions gouvernementales. Il était parti plaider. La rebe musala de Silate musala. Ça il a achevé. A continuer le peu musala to na ba ta suka. Et pas comment musala Silate.
quand même, tout le monde, quand même, maintenant, vous allez citer quand même et avancer quand même, vous allez les autres. Mais, honorable Guy Kalonge, je pense que message est l'équipe. Combat dans le toujours, que c'est petit. Richard Mona, nous sommes de cœur avec vous. Je sais que non, vous allez faire encore plus mieux. Parce que Moussala ya Kosala, na matière nous allons nebele, aux autres de Mokali, pour nous faire sourire, na-ba Congo Mani Oyo, ba Messana Oyo, Bazali Kolela par rapport, il y a ba député au Baiki. Voilà, un rapport mené à changement de constitution, un rapport mené à changement de constitution, en tout cas, une minute au clôturer l'émission. Non, non. Conclure pour les mots. Et la priorité, priorité Zali, qu'on peut s'assurer na peuple. Qu'on peut s'assurer na peuple Zali, qu'on peut s'aller classe à Malonga, qu'on peut s'aller basoy en santé à Kitoko, qu'on peut s'aller Foufa Malonga. Qu'on pèse transport à Malonga, que chaque peuple n'a pas condition bien à se sentir à l'aise na kati yamboka naye RDC Congo où ezali likabomoko tatan Zambé Kolo à Pesa Bisso. Merci beaucoup Samuel Boukera, je vous rappelle qu'il y a Azali, coordonnateur il y a émission to symbole aussi Azali, moyenge beni to bara moyenge beni donc bala catholique to bela vraiment qui ba bengami la kata Congo pour le Kosala, kolobela Congo ezala malamu ça fini nous sommes arrivés au thème de cette belle école par excellence. Mondaya école makata actualité vous avez un mot à dire? Effectivement quand même Boussala ezo salama na loba na niveau ba commune. Nous avons quand même un monsieur, le très jeune de tous les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa. Ils allaient, mon amour avec c'est Finesse Massombo. Finesse Massombo, c'est le bourgmestre de la commune de Kassavubu. À Outako, ça la foire de la formation professionnelle. Donc on a qui présence, il y a ministre, gouvernement, Bazalakiwana, Liyawa Zalakiwana, qui accompagné le tout le monde que non. C'est pour la première fois à Kinshasa, comme on a Elingue, un jeune là, je peux ce qui est. Et puis à niveau commune encore. À niveau commune, à Kassavu, Boissali, le moment, ja, tout le monde quand même, Azali Moutoyo. Oh, ils ont senga qui nous accompagné. Avec moi, touche à Sika, la carte de la province à Kinshasa, monsieur le bourgmestre Finesse Massombo, nous sommes de cœur avec vous. Bientôt là, je pense qu'avec votre invitation, nous serons là la semaine prochaine avec Nico Alendewa. Grand plateau spécial, Toye Baugiste, Vision pour na Kassavubu ezanini et puis okute Kassavubu ndenge nini omemi yango ndenge nini lelo makambozo ke parce que on vous voit chaque fois sur terrain trop pragmatique na terrain ça montre directement que non vous êtes toujours proche de la population pour na ko yoka mbela na bango ko pesa ba solution mais biso monde de lobaka télévision zali radio te donc qui t'a avec permission ya ndeko na biso Alain Dewa to kozala la semaine prochaine to solo lamboka elongo na bino mwana mboka Finesse Massombo. Merci beaucoup. Continuez de s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officielle. Bobel la bisola activité la bino tout cas to quitter la peau to couvrir en et la chaîne de la télévision et belle auto les kala. Merci écrit ma tête à ma réalisation montage EP nous sur la technique ya katia magazine monde école Samuel Boukera à continuer à la biso poto kumbe la masolo okitonga à l'aide de la présentation. On se retrouve prochainement dans un autre numéro jusqu'à là restez branchés sur les restes du programme ya monde école magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus bye.